Matanga cha tumbezo le kaneng bo s'organiser ndeni lokwa ba camarades combattants. Naza kunate. Naza kunate ni kufi. Et son âme repose en paix déjà. Non, non. Vous avez combattant, vous avez un collabo de moins, un collabo de moins. Moi ni ermo mige. Bato belé to zo comprendre te. Moi ni mutako salo ma belé lo mige to za bo moi bo zo salo ma be. Mutona faut considérer si soka kufi azaka mutu mabe pona yo. Boya hotel na makambo yo le kanandako. Yo komi kuna homo développer moi sa moninga. Il est au sala ya mwana c'est pas du tout bien. Na be pasteur Gilita. Pasteur nani? Gilit. Na ebieti azana. Azaba aza Congo. Bata pampa maba zoba pa ba. Yo ebieti. Yo mais oui muta. Garçon moko yaki na mbongo awa. Yaki na mbongo papa kebeta période wa. Kofinga batuté. Na kofinga ya ke nanga pa ité. Ah eza place ba finga. Ngana na fingi. Azali zoba je lui ai qualifié na fingi été. OK, c'est bon. Qualification eza injurité. Et là vous comprenez c'est un aventurier, c'est un jalelo. Ailleurs au bois que ça moi si na ena bana awa na France. Ce qui mboka na eza bien, yemda lo ba maramba bien. Ona mokonzi na bango. Ayena moi si na bana na lo ba kombo na yemi na place afanda. Pota nguta gibo moyo. Alimbo lamu na yote. Mabeli chatumba sala. Chatumba sala mabe déjà akena obimana mo sa babe. Le général Babé Masombo moi si ne ndako. Oyo muninga combattant eza lokwa ngai yo no za boye. Na foyer na yo moi des ordres na yaka pa na yo. Le longai na senga le président honoraire Raïs, le Raïs na senga pardon parce que na se reprocher na loko. Na taka manipuler to fibiso tout do finga. Na ngande to do ozala manipuler. Na taka manipuler. Mais ngam mais yo ko dans la place na ngate ngam na do remarquer que na taka manipuler. Comment ba ko manipuler tata mo bimbalo wa? Ah ben oui. Ma bête. To sala ki on a bango biso no stu na IDPS. Ba no finga les Raïs. Ba do finga bango. Yo bon biso to finga ba Raïs. To finga Raïs boy na boye bon. Bon mona Raïs wana tinda bato ba ko beta bato. Bato ba homme politique banda ko beta ma wana ko beta ma. Bon mona de batinda na ba ko beta bato. Hein? Oza régime ya faible ba régime ya pamba o. Hein boye po yiba na bino. Oyo ka langage le peuple d'abord. Na état de droit yo ka ngosus. État de droit na mboka neza. Il pas linga on dirait. E bongo na okene. Muta neti bulu bongo za ngubu na okene wa. Eza prompte. Hein? Muta osumba na akimi bwana. Il fallait zala wa. Il fallait zala awa. Avant d'aka te hein. Bon yaki na mission simbité. Batuna yaki bakangi bango tout hein. Ils sont arrêtés tous. Ozamtala. Oza Congo te. Nde ba bomaka batu kuna ko kanga jakinda la mabe, bakanga mutamba mabe, bakanga boy mabe. Oyo za Congo te. Acha ki teti na minute otam suti na sama be. Ah, tiko. Na so bisa comme na manga poison. Ah ouais. Batu wana ba motela ba poison ba ta IDPS. Vous ne ba répétition na bino ma musique. Eh. Ils ont pris la musique ba politisant. Soki ba soutenir Kabila lelo ba combattant ba finga Kabila mais ba bosana te Rossi atika biso bo bango le te le la Rossi atika biso na sili bo okosilisa le la Rossi atika bango. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Mbote na bandeko tout bolanda biso en ce moment à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. Tous en a ba événement en France, et c'est bino vous pouvez se confiance, vous pouvez se bino boulot comme d'habitude, tout là ba concert na rate Europe, tout ça na bandeko tout boto la rabiso busumba habillé. Autant la biso dans album, on a single, on a EP, on a concert, on a barbecue, on a société, on a pour sa promotion. Hésitez te contacter biso to lobela ba événement puis ba société na bino. Nous en a ba concert na kata poto, nous en a les rois de la forêt le 18 octobre na kata Adidas Arena. S'il vous plaît, ba bien comme qui na suka, bandeko no jouer à place, tebozo à place, wenge musique à maison mère et les rois de la forêt le 8 octobre baza déjà awa na kati ya France. Donc bozo déjà à place na bino concert est bien confirmé na kati Adidas Arena le 18 octobre avec les rois de la forêt Weranson. Somba billet, soyons sur billet. Nous en avons mboka Gims, Warano, 4 dates incroyables dans les Salamati Europe. 4 dates incroyables, on a précisé, la Paris La Défense Arena. À Robeta Basuka Nandoule, à Robeta le 19, ils ont déjà plein. Le 20, ils ont déjà plein.
le 21 ils ont déjà plein le 22 ba billets ça nous à place s'il vous plaît ba namboka ou autant monsieur l'ambassadeur son excellence monsieur l'ambassadeur Gims s'il vous plaît tozana pasteur Mozimbi a fait ce rendez-vous le 22 novembre na kati ya Arena Grand Paris na kata Paris ba bien comme presque na souka si Dieu le fait au fond la deuxième date pour betango 2 jours do bandiko no va jouer à place Tebo et l'habillé rendez-vous avec l'homme de Dieu pasteur Moïse Mbié bonjour en place. Merci Nabandeko tout Bolandi biso, merci Nabandeko tout Botali biso, merci pour la confiance, la considération, merci Nabinonde Bozé Belé, vous partager, vous commenter, vous benga, vous conseiller, vous soutenir biso. Merci Nabino, merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. C'est les Inos, bonjour, bonsoir. Bonjour Miguel Niemba, comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Ça va, moi ça va. On est aux Omona, Nzambazo Batera, comme on dit, hein, c'est lui le maître des circonstances et des temps. Ok, très bien. Voilà. Maintenant, à Tchatumbezo, le Canien, vous organisez des camarades combattants. Naza Kunate. Naza Kunate, Miguel. Que son âme repose en paix déjà. Non, non. Vous avez combattant, vous avez un collabo de moins, un collabo de moins. Moi, je suis Miguel. Bato belé, tu as compris. Moi, je suis salo ma belle lo Miguel. Tu as bon je salo ma be. Mutona faut considérer si ce qu'a koufi azaka mutu ma be pona yo. Pourtant mutu agi bon moi. Ali bola muna yoti. Ma belle Tchatumba sala. Tchatumba sala ma be déjà akena obimara mo sa babe. Le général Babé Masombo. Moi sinene andako. Oyo muninga combattant eza lokwa ngai yo no za boy na foyer na yo moi désordre na yaka pa na yo ya lokola masa na nga prince liteti bana tam sou petit problème des zaka na ba couple na madame Bosikila Sandra maman na PC mbote kuti en passant maman na Eliora maman na Ilana maman na Andrea ale prince master na nga benga ou bien benga ta bengi GG le véritable ange. Abengi bien, abengi lourd, bien abengi vieux poli, kamanda, bien abengi maître samouraï. Boya hôtel na makambo le kanandako. Yo komi kuna homo développé moi ça moninga. Et là Tchatumba sala ya wana c'est pas du tout bien. Et ça normalité. Basi batoni la mona. Ya za une église. Ya za une église. Une église na kati église na eli na respect liloba na ka lisolo moko colonel Odombo abeti na pesi mo colonel Odombo place azali mbote parce que to aka lit moko et puis nga na linga mingi pe ba idéologie na ninga loba na za na problème na ba combattant nga za combattant résistant artiste engagé analyste décortiqueur comprendre donc na za obligé na landa objection ya mutu na mutu. Vous comprenez? Donc voilà ce que yo. Tchatumba nga na koza na makamna ete bondeka baloba ba sepelana na liwa mutu te hein. Là ça se comprend. Mais elo nga na loba na bino ke makamna epe ne talinga te. Makamwa botu na omingi maître Churamboma. Maître Churamboma. Donc matanga na epe oyate. Na oyate na yo sani. Kasi un collabo de moins. Mais un collabo de moins par peuple congolais. So yemo babé aye matanga na olobani. Aso ake matanga na kasi bon na yebite mutema so ka okende za ye. Mais moi je me comporte pas comme des cobayes. Moi je suis pas un mouton.
Donc, si vraiment on n'était pas bien, surtout quand mabe ya Tchatumba, oh ma Tchatumba mabe ça là, pour nga batu tuba comme ça Tshisekedi, batu tuba comme ça IDPS na linga bangote. Donc tant na lingoto za bomoy. Et bo so kufine na linga. Na yo sa lame de crocodile na ya on tiens na o lakso pe na linga yote. En fait, voilà. En fait, bino beaucoup même ma politique et comment le rôle n'imité na le banini politique. Ozo politique le quoi neti nini. Donc yondo zawana so moni muta IDPS ba bisio kate mutu kate mutu. Politique est un terrain glissant. Politique est ça bo c'est mutu na parti politique n'est déjà de. Écoutez-moi. Mais le but est que ceux qui na vie réelle boye il faut tout ça binemite toi ba beaucoup à niveau bunda na ba congolais biso nyonso yoka toi ba congolais biso nyonso. Mais comment le muta IDPS mais moi mais na linga muta linga bato IDPS parce que bazo kumiselo ko moko boye zo sa na mboka. Mais ça choix ya mutu frère. Écoutez to ça discussion tout en question na zo réponse mon frère. Donc nga na linga bato IDPS parce que ba linga ba ye ku sa bato le kuta otozo mona na miso. OK le kuta on ezali le moko que faut to détruire le kuta to comme na voie moko normal. Vous comprenez? To conscientiser peuple au lieu ya ko inconscientiser ye. Vous comprenez? Donc siko yo ngai mambo politique mata yoka na kate boy to ko yoka na biso te. Po muna kata politique, so yo bibo yoka na kate na politique. Akomi mango na vie réelle pe. Pour na ba détruire yo ba boma yo kufa. Politique est un terrain glissante. Il y a un terrain glissante. Il y a faux terrain. Vous comprenez? Donc, ngai mutu to yo kana tout note boye na ndenga ba opinion mutu na respecter parce que tam soupe au goza na na force morote ya recharger opinion mutu. Pour mutu sota ngaki fauteuil jaune. Mutu sota ngai to sur la vérité. Mutu sota ngai mi gagner malingeke o changer pété. Comprendre? O tam ko arriver ko changer mutu wana te. Somme dane mda IDPS yo ngo changer ko njo koka. Tam so koka te. Mutu wana famu ibongo ma ye mu azongi pena mu makambo na batina te. Oza na ba différentes idées, ba différentes idées parfois oui. Mutu azana muta IDPS yo na muta Kabila ndio kuma muta. Tenga za muta Kabila na muta PPRD na pe muta AFC bar M23 na zape muta ensemble ya Moïse Katumbi na zape muta ya Daniel Safu na zape muta Mike Mukebai na zape mutu ya comme na bossa ndeko na biso ba auto suspendre micro na zoba o bosenge so bosenge maîtrisable net maîtrisable la salini na pe mungal mutu nyoso waza contre mutu nyoso o Tshisekedi na IDPS baza contre ye nga za mutu na bawo na pe muta ya nga za mutu ya Bibika Pinga na za mutu ya honorable Frank Diongo na za mutu ya CPL Claude nani Luara Pero Luara naza mutu na ye naza mutu ya bato nyonso toko bango bato ngaba menacer lobiso moni mentor na bino mentor na yo Joseph Kabila omonier par exemple na Fachi Beton réaction yo za ndi mais non zaka na sima na ye OK non zaka na sima na ye parce que biso to bato moto ngate to za ba traité en fait nga za mutu na défendre la trahison. Pardon, na zaka contre trahison plutôt. Vous comprenez? Na linga ba traité na vina ngai. Comprendre? Pour traiter à kufa ara toujours. Donc na koza na sima traité mo ko traiter à kufa to kufa ensemble. Te parce que to yaki na mutu abota maye moko na mukili. Ba mapasa ko ba we babima mama moko na kata libomo. Comprendre? Ba bimi moko bimi mutu na mutu abota na air na e. Vous comprenez? Donc tant que je mentor nanga Joseph Kabila Kabanga za mentor abatumi parce à diriger une république. Comprendre? Azoaki obi elo moto bossa nanga. Aza mentor non parce que yozo croire na ye hein. Ngana croire. On a croire na ye on a croire. Yoka. Nazo croire na le docteur honoris causa. Les docteurs en sciences politiques, les sénateurs à vie, les présidents honoraires. O bataille de PSP banolo bango ba yebi on banolo bango. Ozomba nazo croire na yepi nazo croire na PPRD mobima na ba camarade notre monde. Nazo croire na Jean-Marie Runiga. Oh ngamoko naza petit Runiga. Nazo croire na ye. Nazo croire na les cordons, le président Corneille Nanga. Hein?
le président de la République démocratique du Congo, bientôt ça va devenir fédéralisme. Nazo croire na président Bisimwa, Bertin Bisimwa, nazo croire na Vienanga de Lyon, nazo croire na le grand magicien Henri Magie, nazo croire na tout le monde, nazo croire na maman Charlène Bouchiri, nazo croire na Ndekonanga Adam, ya AFC Bar M23 Adam na Pessi Mbote, nazo croire na maman Monique, nazo croire na Laurence Kanyuku, nazo croire na le général Emmanuel Sultan Makenga, nazo croire na le colonel Willy Ngoma, le Willy Chou, le colonel du peuple. Il y a ARC, nazo croire na Zulu de Paris, et ba ndeko nyonso ba révolutionnaire, nazo croire na bango. Vous comprenez? Donc, exacte que boro bana lo nazo croire ye moni tala. Omoni Scalator est tombé à panne et qui n'a rapide mozo kebe rapide zo matcha na yo mo force zo kende. Mais escalier o basala na béton, escalier wana. Escalier basala na béton ba réparer en côté. Comprendre? Mais matcha raboui. Ozo matati comme na suka. Ozo na mnako ascenseur nande balawate, ngana pese exemple wana. Mais vérité ezali egoye bana, nous avançons et nous marchons sur le boulevard de la République démocratique du Congo et ça va nous conduire jusqu'à Kinshasa. Ah, que non, ça les balkanisation limité. Les cordons président, les cordons Corneille Inanga, le président de la République, autoye bisabino déjà, bomoni ba commando au babimi, bomoni ba commando ba kende formation mais au bino ya beaucoup sa peuple. Nabiku tu yote bango. Au bango ba kosa peuple ba kenda Israël. Si le bazonga te. Toi avancer, ba question za tellement belé opposé, lokola analyste, ba question za mingi. Ka ekomeli ndeko na biso Jacques Ndala, o aza mopandi sango, na sur bien très bien, attiré ko sala ba émission ko yamba ba musicien, apone ko sala politique pour mboka na EP, a trouvé parfois injustice ya na mboka, a trouvé ba réalité belé, attiré mosa na o sala ba émission pour na yamba artiste et musicien. Aponaki mosala ya politique lelo oyo aza très très grave ba camarades journalistes ba sangisi mbongo bandiko musuba ocha ba musuba kocha nga na kocha semaine prochaine si Dieu le veut pona ko aider aza gravement malade na Kinshasa pour de vue nous anetini le roi monamboka point de vue na Jacques Ndala c'est un des grands patriotes, c'est un des grands résistants, c'est un des grands peuples de ce monde aza quatrième pouvoir. Yamboka, c'est pas ça. Après, c'est un quatrième pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas le traiter comme vous le traitez comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est comme si tu viens de parler que non, voilà, Azana mentor naïe, que je connaissais bien, c'est M. Moïse Katumbi Chapwe. Le président Moïse Katumbi Chapwe n'a pas essayé de place à Zadi. Comprends? Donc, Aza président, Moïse Katumbi Chapwe. Nous étions manipulés. Question Moïse Ezarate. Mais je suis en train de décortiquer, mais laisse-moi finir. Pourquoi vous me coupez la parole? Mais il faut décortiquer. Mais je dois décortiquer. Moïse Katumbi Chapwe et l'ensemble, parti politique, ensemble, Bissonio Toana, si j'ai mon groupe Félix doit partir. Est-ce qu'on a la question dans tout le monde? La question dans Ozong. Félix, il doit partir. Donc, ensemble, tous à la bomoko, tous à l'ensemble. Et Simba. Et puis, bino yo lobi ke bino ba journaliste bo sangani po. To aider frère. Bo aider frère na biso, azape frère na ngape son capitaine na ocha. Na ocha pe ma contribution na ngai. Parce que ake kuna po sali nini. A détourner mbongo te. Abomi mutu te. Mais ba o ba détourner mbongo. Na ba o ba zo boma bato zo mona bango wana. Bana bango libre. Bon, ça a oyo grave oyo Jacques Ndala salaki oyo yebi grave oyo ngana yebi grave exact. Donc point de vue na ngai ezali que faut ba libérer Jacques Ndala. So ba libérer été une fois de Jacques Ndala on en a souhaité ngote nzamba bikisa molimo Jacques Ndala pour sa famille na ye ana bana na ye bana besoin tata na ba. Vous comprenez? Donc, comme on va dire que la arrestation arbitraire, mboka désordre, insécurité, la arrestation arbitraire, ko boma batu, ko interpeller batu,
vaguement, voilà les résultats. Jacques Ndala Saleh Baouni. Donc, Bisso, point de vue n'angé ali que gouvernement y a République démocratique de Kinshasa avec leur président, il faut pas libérer Jacques Ndala parce qu'il n'a rien fait. À ça, là, l'autre. Très bien. Voilà. Congo, arrivé à président de la République, ça a plus de 1 heure l'école et avion. Moi, atterri exacté parce que courant, ils ont quitté. Dans le 21e siècle, dans le report, il y a un gili, courant exacté. Et puis, avant, on a un paya. Ils ont un été tout ça là, tout le baraboué tout, c'est comme beaucoup de même beaucoup de choses na basuka na retard. Na aucune de comment l'équipe a couru tout Israël monte, moi lui tous même pas na radar. Radar dans l'aéroport exact. Votre tour de contrôle on a rôle dans le. Non babi ne soit celle là ni soit méthode ni là donc. Na biso ba retard to non. Ba tia ba colement te on. Na 21e siècle na mboka na biso. Non mais non. Il y a des choses impossibles. C'est AFC bar M23 pardon. Président Corneille nanga yaka noki. C'est impossible. Afa ya noki. Si c'est ça commentaire na comme ça na biso réponse. Président Corneille nanga fa ya noki. Eza bilo muso toko tolérer toko tala ça passe mais il y a aéroport courir kendi. Ceux qui ont hôtel neti Pullman courir kenda raté. Parce qu'on a aéroport courir zo kendi ni paraît les toki ba analyste na bandi ko muso baza na Congo kuna sur place. Balobi ezaki coup d'état raté balinga ba assassiner mokonzi mboka na évité imprudence on a couru qui n'est plus des 1 heure du temps dans quatre aéroports c'est beaucoup aux analyser sur ça le quoi pour mboka ndeko nanga ito ba nana le point oyo lobby ba assassiner mokonzi mboka et combien d'attentats déjà ba assassiner ou ba assassiner et si meta wala ba sala ba vanti mon frère ba tika lo baba n'importe quoi wana ba sala ba vanti ou ba assassiner na makamuni yo sakana na coup d'état papa batika wala basaka ba vanti ba suze mais mukolo ya bien pe mukolo ba kozwa na vrai coup d'état ya lia toi na poste ba coup d'état na lobby na yo mais bango ba bimisa ba mo wana mais pourquoi vous sous-estimez toujours vous êtes en train de sous-estimer oh non coup d'état banga ba boma baka ochiwe waninga boma bakangi oh nani Jacques Ndala pa nga boma siko yo okangami na likolo 1 heure du temps ozoko kitate poni faut tout na pilote na pas non kitate poni un d'abord mon magam o so na opexcellent mige nabi na yo mige koliaka nini koliaka ngadia dia te yo linga olia ngadia dia ta ba pepo za bololo yo linga olia ngadia dia mais mukolo ngana zo pekisa yo koliaka ngote ozolia mais mkonga mona olia na yo ngayo yo kwa na ko ngeza lokola exemple ya peuple congolais bakata ke courage tous les jours ku di bango na mai solution ni bazo apona ba ngoni côté commission na aéroport de longo na ba cité et longo ba délaissage par-ci par-là na mai wana kutuko wana kudayi kura pamba bota mso tiko so avion ne kuya ke panzani pompier pamba uta na mai pompier zate nde yo mo uto lo ba oh non voilà ils attendent monsieur ko to mona kureza nini bazanga ta radar na 21e siècle pays loko la Congo bokata na ba courant ndengwana et bo siko so ba bete coup d'état ba coup d'état ba bete et les cas de ata ba 20 coups d'état to ba na si ba 300 mais mukola ko zwango ya bien ezali po nazo bandela to na poso ba coup d'état te na yo bandeli menga na yo pesa nazo pesa nazo décortique nazo analyser ba o nga nazo penser c'est pas toi ça n'engage que moi mukola ko zwa ya bien ezali donc liwa ba be mo liwa ba benga ngote ba vitara liwa la raison pour laquelle to bonde la nzambe pas protéger biso ozo comprendre tant yo moko to benda liwa o ndeba benda liwa ko benga liwa tina ba position belé tout le monde ba petit mo musu batambola kana ba moto mo na tambuli moto et belé ba ko ya bona ko ya beti mutu akufie yo moko bengi liwa baliwa bango bazo benga yaka coup d'état donc bango ba sakana raté so ba soupçonner à coup d'état tout le monde a Christian Malanga kufa ine yao Christian Malanga auto kufa tamso baba ke saki coup d'état si aux un petit peuple mon frère batona mambasala ko yebi ngote na minute wana babide avion moko ya ragi wana il fallait pas quitter l'aéroport ya Njili quitter na Brazza babi quitter na Brazza point ba miyebi ya na yebi saka bataille de pes na ba taliban
Détrompez-vous. Vous êtes en train de rêver. Ce qui va arriver, c'est pour la libération. On va libérer tout un peuple et toute une nation. Tokoza la tête au fandi wa tozota la batumo bosa ba manigance batuba kufa na Ivui na Uvira batuba kufa par-ci par-là guerre ya na mboka biso mona guerre ya na Ukraine to mona Zelensky alati tenir ba soda azo sionner na mboka na ye à moins que babengisa ye nde babenganaka mais yo veste montre moi sina osala ba folie banini ozo comprendre kotinda batuba ko ne ko beta ba na omonia to fandi na poto na biso tu ado ba lelo ngai na senga le président honoraire, les Raïs n'a pardon parce que na se reproché les locaux. N'a pas manipulé tout biso tout film. N'ingande tout le bois aux ala manipulé. N'a pas manipulé. Mais yo cause en la place n'a pas ngam n'a pas remarqué que n'a pas manipulé. Comment va qu'on manipuler tout le bimbalo? Ah ben oui. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. na foule moko ya bato taba wando yemba muzomo na bayake bato bakokufa okota na su ya emotion malembe okota na su ya okoma émotionniste polo bake oza manipulé na yemba pasteur Gilita pasteur nani Gilit na ebieti azana azaba aza Congo bata pampa ma bazoba pa ba yo ebieti mais yo mais oui muta garçon moko yaki na mbongo awa yaki na mbongo po bakebeta période wala kufinga batu te na kofinga yo ke nanga pa ite ah eza place bafinga na fingi azali zoba je lui ai qualifié na fingi ete OK c'est bon qualification eza injurité et là vous comprenez c'est un aventurier c'est un jalelo ailleurs au bois que ça moi si na ena bana awa na France ce qui mboka na eza bien yemda lo ba makamba bien ona mukonzi na bango ayena mwasi na bana na lo bakombo na ibi na place afanda na ibi na place baza na minito aiba ngunde esimba te oh ngunde simbi te déjà parce que mais parce que mboka eza bien yo esani na yo ibite na kata combat otobunda na kata ba avocat baza ba association za yo bien ngote yo quand ça ra bon combattant za mutu pamba te donc yo payer ça bien d'après bango gili zoba gili wana na lobi na yaza zoba atalanga bien to so ngina na téléphone so ngina besoin na sali mabe na sali mabe o sali mabe na douane na sali mabe parce que ya sala ba congolais mabe na douane ya sala mais na droit ba to ngongo yo na choix na pas na choix na lobi eza choix na ye mais tango ba yaka osala jale obi problème ezali problème ezali soki bato bazozongisa mboka sima eza lokola yo ndo za na entreprise na yo boy au moins na bato mo cha awa musala mako boma ba vieux de lumière comme ba fauteuil rouge na ba fauteuil jaune na yo comme n'importe c'est pour ça yo et c'est pour ça il faut télé na bato wana mbato bato sa détournement na mboka bato boma mboka zo kendete yo moko to lo ba awa na 20e siècle courage okata na aéroport international ya mboka mais comment bango na TV bato ko kumisa mutu wana est-ce que madame Azo pesa peuple et sengo, bien pesa peuple kanda. Et moi, je fais partie de ces peuples. Na aussi sa question. La raison pour laquelle na lingaraïete. Na aussi sa question. Voilà. Il n'est pas lingaraïete, on dirait. Et bon, on a aucun. Mouta neti boule, bon, on a ngubu na aucun. Il a prompté. Mouta o sumba na akimi bwani. Il fallait zala. Il fallait zala awa. Avant d'accord ate, bon, yaki na mission simbite. Batuna yaki bakangi bangotu, ayebiango. Ils sont arrêtés tous. Ozamtala, oza Congo te, nde ba bomaka batu kuna kokanga Jakindala mabe, bakanga Mutamba mabe, bakanga boy mabe, oyo za Congo te. Awa biso to yiba droit na biso. Oza mboka loi. Droit na yo, il faut pas voilà. Finga pe ba konza mboka na ba média. Na ko finga ye, na finga bu konza mboka wazo tamula mabe te. To sala ki ona bango, biso no tuna IDPS. Ba na finga les raïs. Ba zo finga bango. Yo bon biso to finga ba raïs.
to finga rais boy na boye bon bomona rais wana tinda bato ba ko beta bato ba homme politique banda ko beta ma wana ko beta ma bomona de batinda na ba ko beta bato hein oza régime ya faible ba régime ya pamba o boye po boyiba na bino oyo ka langage le peuple d'abord na état de droit yo ka ngosus état de droit na mboka wana eza awa akanga mena likolo na molili tala ba silisi ko kanga ba commandant nyonso tu ba silisi ko kanga bato nyonso tu na aéroport ba salini mauvaise gouvernance na yo yango na mboka na aéroport eza na débandade molili ekoti kure katani est-ce kure ko kata na aéroport yo moko to biso na pour moi na kata na kati na aéroport e kata makoma azotanga na ko ma guluso na wana wala bazoba pamba wana tanga nga bakomo la bande s'il te plaît to avancer na biso na yambaki awa na ebisie eza na ba combattant mususu bakomi ko soutenir bakomi na sima ya Kabila a rappeler ngelo mo zaki capital aisinga so ba soutenir Kabila lelo ba combattant na ba finga Kabila mais ba bosana te Rossi atika biso bo bango l'hôtel lokola Rossi atika biso bo okosilisa lokola Rossi atika bango bosko yeti sekeli lokola zawana à ça la famille Rossi actuellement on parle c'est qui est le président de la République démocratique de Kinshasa est-ce que vous connaissez une économie so pas kufa na Congo na ozali mona poto ta bo soutenir Kabila ndemona makambo ya lobaki bon est-ce que vous connaissez bato nyusu ba kufa wana c'est bon est-ce que tango bakendeki na Genève tango Félix président na bango tango lobaki que non biso changement ya République démocratique du Congo ya lelo ezali nani Martin Fayulu est-ce que kanisa ki peke ba Rossi ba kufa wana il fallait quand ça rappelle Rossi il fa kanisa ki Arma Tungulu po biso nini si jeune na biso zalaki ke ba changer régime to changer mutu te yé moko asigné que mutu to changer na régime de changer muta dirigeant ngoza Martin Fayulu tango alongolaki signature na ye est-ce que kanisa ki pe wana yé avalo ba makambo bongo ye gulu wana si gulu so gulu wana yé avalo ba makambo bongo il faut akanisa peke est-ce que Félix Tshisekedi tango no signé ba nini ba deal na ye na FCC cash na Nairobi na muto bakendaka ne lelo kamere o ya kozwa o ba baluki lelo tala bato ba za ba vantiger moni bongo na bango ya na samakolo semble que pour makambalo ba za ba bilo mo bengo ba propos contradictoires aux enfants c'est ça que moi je suis en train de vous expliquer donc faut comprendre que avant tout na biso ba combattant de zokumisa Kabila. Moi, j'ai déjà dit ça, qu'il n'a pas Kabila pardon, parce que même qui biso na bosoto. Pour ça, là, na bataille de pes. Pourtant, bango ba komi, ba signé, ba deal na bango, ba komo lo bake, ba kombantaba, bango kaka. IDPS, ça rappelle la siège na poto. Bino combat, bino combat, IDPS. Combat yaki IDPS, vous comprenez ou pas? Combat ezalaki, ezali mouvement, il y a résistance. Bango ba yaki ko affilié na 4 parce que nous ba y combien? Mais IDPS mobima na otanga ba so ba zala ngana yi bango. Mais na on mona ba Tshisekedi ba Félix na on mona ba Tebele. Ozoba ba yaki ko se ba yaki ba le kai bino ne bele. Ba yaki ba le kai mutu ne bele te bango ba za une parti politique la résistance c'était tout le monde toutes les plateformes. Mais bango ba yaki na malembe ça va calme ba expliquer o yebi le côté. O yebi le côté ngala maîtrise. C'est toi moi je suis non maîtrisable. Yo. Naja non maîtrisable. Moi je vais te maîtriser à fond. OK. Calme-toi, tu es très maîtrisable. Ce qui maîtrisable c'est bo yo ko rater le roi Joana kamizembe so kamiza abimisi libi yana bo suspendre likola moi pamba maîtrisable chana nga point na makambo oh na lobi na yo bo na lobi na yo yo mdotu nga question biso mouvement ya résistance combattant ezaki ya monene bangonde bato IDPS tozaki na sujet moko ke bazo benga Kabila alongwa parce que mauvaise gouvernance bango baye balobi ke bango pe tata na bango il faut appeler sa candidature contre Kabila. Boye bien ngo. Mais bango bayaki loko babi ke bato yo bazo bunda cause mo na biso. Donc loko ba bunda cause na biso toza na bango popo to ya la populaire. Ba commencer plus populaire. On a vu on finga Kabila Rwandais te bango biso to na lo baka mauvaise gouvernance. Bango baye ndenge ba mesana kolatisa bato bosoto. Ndenge balatisa Mobutu ke azaki centrafricain. Ndenge balatisa
babenga papa héros national papa Emery Patrice Lumumba babenga ye crapaud ndenge babenga premier président ya première république démocratique du Congo le président Joseph Kasavubu babenga ye azana ba origine chinois ndenge baye ko benga Mzee Laurent Désiré Kabila baye ko benga ye tanzanien ndenge baye ko benga le mwana mboka Joseph Kabila baye ko pesa kombo rwandais ndenge baye ko pesa Martin Fayulu kombo nani azali sénégalais Mamadou Niang. Donc bayaki na ba jewana ta baye ba affecté combat et comme pendant que tout le monde tient que papa Tshisekedi wana za liboso nasuka nango azwaki te akenda ko prêter serment wapi nanda kuna ina papier bomona ngote bomona ngo alors sikoyo ngana oyebisa bino ke batu wana manipulation ya R wana poto mo yoka mawa ozomba siko avant yalo bana batu ke ba combattant o bazo kumisa Joseph Kabila lelo ozomba biso to sengi na biso beskize parce que bino nde moko bokendeki Joseph Kabila c'est notre ami fiable. On va plus le considérer comme adversaire politique. Azam mutuna biso bango balobi. Balobi lisusuke yonano boya Paul Kagame. Le président Paul Kagame du Rwanda. Ozomba mais babino ko bongo biso ko tono bunda na bino. Kozo biso tono bunda na bino yangwana obino bokendi maboko msiko bapiri bango. Siko biso to sali. Donc so yo nyati nyenga pe na nyatani. So kei na bona potopoto ko na poto ngape na potopoto. Aleta bo beba ni suje comme si bono benga zo to ya. Non. Non papa. Non, bango batala no famille ya Rosimu Kendi. Batala famille ya beau-frère na ngai Armatu Nguru po za beau-frère na ngai. Ba Sediki Nkurula bakufa. Ba Floribert Chebeya. Hein? Ba Sediki Nyanza nani Thérèse Kapangala bakufa. Est-ce que batali de ba famille na ba? Un vrai chef d'État. Papa ou la nation. Tant que vous pouvoir, bateau ba koué qui na lit. Comprendre? Fouta la ba famille na ba. Tout le monde na ba poto. Fouta la ba famille na bango. O récompenser bango, te bango calme. Famille ya leki ya nani ya ndeko na biso nani Rosi Chimanga leki nekutu pa bunga. Tatala bango akufa. Famille palangana. Batalango ye gilio na veo lo makambo. Est-ce ya tala kango deja? Ya zako te na ba wenze na ba nini na ba ipare ne masa na ya chuda ebisa nga non kala ba na te na ba wenze na ba wenza matete partout par donc akipe muyibi ba na oyiba gili wana mettant azu opportunité muta tigre opportunité ya ki afinga mutute a décortiquer mamambo azazoba a décortiquer intérêt a décortiquer mamambo côté mais faut tourner pas ma de message ba mai ba eau potable déjà te tourner pas ma nzela mai tourner na tout aza venturier c'est ça c'est ça au moni bato wana ba luka nzela ngana yo mama na ngai ba luka nzela ba ko luka nzela parce que au moni tant mukonza mboka zo sala malamu te hein gouvernance na eza bien te so biso tout telemele to bité mokonzi ça ma bien te yo kanti Félix Tshisekedi ndinga za wana so penda ba sa ne ma social evandi bato baliaka na bango bien maka ata ya muke kaka au sala muke ata nga so na yo telemele na obimandoki tango to azo sala bien te ba détournement makambo ezanga tina na mboko sommet de l'état na couple na bino na présidentielle secret ya libanda ne ko bo libanda makambo pamba yebisanga nana tolo bate ba détournement tala ba détournement o salama na tango Kabila na o salami na turu o na noko te tolo bate pourquoi soto lobi bondo tinda bato ba romena c'est bon tiko et loko basagere bon ba kanja impero luwa za bokecho batine me pero luwa o komona pe na télévision tina ba koma ofuta batu na ba panel na ba zoba mona tout monde na ebie ceux qui aimer vidéo aventurier moko boye ba pesa mbongo do mutu mala poto sala raté o komana ko lia so batindele 300 oyo ko finga corner nanga na TV so batindeli yo o fingi pero bele ba zoba na IDPS wana nyo surtout na kama onde ba finga pero bo niveau moko te ba fiena so ba Jean-Claude Vemba ba yali ba honorable Matata Mponyo azali awo donc batu tout pona Félix bazama be yenda za bien mais tozomona ba détournement tozomona mboka etamula bete tonga mité eloko zati
donc toloba te bato wana baza Moïse Katumbi tu bazalia bato tu babimi bimi bakimi mboka bongo sort na ye ozandeni voilà. Merci beaucoup dans le passage dans la première partie à émission d'émission. Nous avons vraiment 100% politique. Première partie pour clôturer politique. Tout qui n'a pas siégé Moussoko, c'est une dernière message dans la politique. Dernier message et là on en a l'oba. Nous sommes AFC Bar F23. Nous sommes ARC. ARC, ça signifie Armée Congolaise de la Révolution. Donc nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train d'avancer jusqu'à Kinshasa. Bah oh balobaki oh non moni président nanga atelemi côté kunati ba souki place wana ba balkaniser mboka non bizoto balkaniser mboka te les grands agents ya balkanisation ya mboka za Félix Tshisekedi yende mutu omona te banda minembe koyaka alibera kango afa kutu gome koya bunagana ba libera ngo goma lelo koy bana kini bo fongola misu bana Congo bo fongola misu les vrais omoni ba prophétie au papa ngwanda pesa. Et Salama. Les vrais agents de la balkanisation ya mboka na biso za Félix Tshisekedi. Biso tozo ya ko libérer nde mboka. To lingi peuple congolais azala uni. Tozo ba anti-tribaliste. Tozo ba anti-népotisme. Népotiste plutôt. Tozo ba anti-sépariste. To lingi séparation te. Biso tozo ya ko réunir peuple. Tolingi jeunesse ya lobby basala ba mutamba nande ba okanga ba monde ba sensi mutamba touche mutamba za produit ya nani ya biso na côté na biso Joseph Kabila asa produit na biso mutamba ba intoxiqué ba bengiye ba manipuler nde ba mesana koma parce que bango baza ba grand manipuleur mutamba lobi ba kangila ye o mutakoyela ye mutu ya cordon inanga ya Pero Luara na président Bisimwa mutakoyela ye mitu wana apesa mutu mo 5 millions mbongo ne bongisa la makambo so mutamba mdaloba kya boye bien ndabosa na ngwazate les images sont là aux journalistes d'investigation à aller investiguer lokolo talakate akangi biloko akabila akanga biloko ya président Corneille Nanga akangi biloko ya Moïse Katumbi mutamba wana. Et par après, soi-disant, on va comprendre que maman va considérer après détourner 19 millions. Après, il y a un détournement. Après, il y a un ce sont des manipulateurs. On ne va pas manipuler. Si on va continuer ndobo. Tant qu'on mouta mbalobi que la justice wana bi justice. Pour yemoko président Nabino wana aloba que la justice est malade. Notre justice est malade. Bah, on a armé, na enseignement pesa malade. Est-ce qu'il y a quoi bon sango? A guérir lango déjà. Mais tant on t'emballe le rôle les gens malades. On a fait bon sa justice wana. Bata justice wana. Oh yo bon sa justice biso to liaka ah. Ozomona défaillance en boka. Ba kangi ba simbisi et puis Félix Tshisekedi akolo balelo migenye mangana allo mtu mwa simba migenye mate keba. Keba tango kenguna basimbi abo simbi ya sebo etalingate monde basali très bien merci yangonga nazo sa jeunesse nazo sa peuple congolais soyons tous derrière AFC Bar M23 soyons tous derrière ARC armée congolaise de la révolution c'est pour votre avenir surtout la jeunesse très bien donc biso message passé. AFC Bar M23, viva. Viva, ok. Merci. Message est passé. Merci beaucoup de Bandeko dans la mission Chancel Mbimba de midi. Merci beaucoup de Papi Matalatala. Matos Miroir d'Angola d'Acosta. Na paye Chancel Mbimba Mbote. De midi. Na mon avis de midi était né. Abeta qui? Abeta micro na Lille déjà donc. Ah, merci beaucoup de midi. Na lingara trop jouer là. Depuis Mbote na maman Philbertine Samba, moi c'est docteur Samba, Fabrice Massamba, Red de Mouta. English fada père abanglais na ratsa Fabrice Massamba zaka na mone kala Angleterre na mbote belé na pesi mbote na giba na colonisateur de la SAP motema ma Sylvie Baena Eric Badi Bantou bourgmestre na kati ya la Louvière na pesi mbote belé mokonzi monene na kati ya la Louvière motema ma Jolina Tuzola Dio merci beaucoup na mama Grâce Tuzola Dio motema Mori Moke na pesi mbote belé Sylvain Dexon, Calvet, Claire t'appartient, tu peux si on beauté.
Kelin Tsumbo roi bilamba Evan Tumba Kelin Tsumbo patron na kati on vex Evan Tumba vient nga patron na kati on vex roi bilamba grand kale ya mboka na pesi mbote belé na pesi mbote na bandeko to baza connecté branché en scène moment na chaîne YouTube na biso sur la vérité na bo sanité sniper de Ferrigo la Gaëtan Lipa moto magasi sniper Gaëtan Lipa moto on a cousin nga en Belgique ba Nivelle kuna ouais sniper cousin nga et pire grand garçon yena Richard Luemba ya Métiol des fati donc on a ba cousin nga ba to ba ebinga bien quoi Gaëtan Lipa moto Richard Luemba la Métiol on a ba to remixer votre deuxième partie hein on a ba to remixer votre non on a remercier kaka le président Corneille Nanga na le président Jean-Marie Runiga le fondé du pouvoir apôtre Jean-Marie Runiga nazo remercier pe maman Monique ndenge bozo sala ba kamboana très bien donc nazo remercier surtout Laurence Kanouk nazo remercier Jean-Jacques Mamba nazo remercier le président Rex Kazadi na maman Mireille Wankake nazo remercier papa Kanza papa Amitar le professeur à l'université na pesi mbote mingi papa Camille na remercier ndekonanga Adam pourquoi pas Hippo Waiza Hippo Waiza et puis Davidson na pesi mbote place aux Alina yemoko Bazebele personnalité Gloria Maître Lourd le chef à sécurité à AFC Bar M23 à secteur France. Et puis, Maman Boyo. Très bien, merci. Maman Delphine, on a passé une okay. Maman Monique. Okay. Bah, raison, il y a sali tout le monde, on va répéter. Il y a Wenge El Paris, bah, on va répéter pour un concert. Il y a Nouveau Casino. Parce que moi, je suis pris dans la distraction. Ah, musique, il y a distraction. Musique, pour la distraction, parce qu'il y a rendre le côté. Mais on peut savoir message, Marambo. Il y a un azolo banayoti. Musique, pour la distraction, pour y rendre le côté. So, le on a moi le pango. Pour la première fois à Paris, Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Nasoma le pan on ah félicitations nasoma le pan on kotoyo et puis nasoma le pan on ba pan on ba côté kuna OK comprendre donc na ngate pour na beta tolo nasomba boy na do bango peut-être parce que za ngo bilo mo kinto otikango comprendre et là faut préparer d'avenir à bana comprendre tant aux ça là faut préparer à venir à bana donc en fait et là on a le baquet et là sali Omoni balobana mukili l'ingratitude est plus que la sorcellerie. Comprendre? Moi, je suis pas dans l'ingratitude. Ngaza toujours qu'à reconnaissant. Comprendre? Na féliciter père nanga Marie-Paul. Tam suye sera memanga na pototé. Ndi naza se les uno naza lelote. Comprendre? Na betela ye maboko. En tout cas, mais aza père nanga ya wana père nanga musicalement opina bimisinga na mukili. Comprendre? Donc na ko wanga la kayete. Ko wanga na kayete et puis frère tout ça na on a Wengel Paris na pesi ba mbote place bazali place ba ça la répétition et les gars bien hein et les gars bien donc après surtout frère na mona linga trop Patou Bofosa grand chanteur grand animateur baza moi 3 4 baza wana linga ba on na trop ba Bob Lorenzo comprendre ba frère na ba mutu msusu neti Charlie Chaplin hein ba frère na ba Delo Bass les grands Mukombozi. Et puis, on a profité de ça na Babel Boukassa, grand leader Lelo, grand boss à Osaranate, na pesi mbote place à Zali, na Congo kuna parce que tout ça moi Babylon monaye et ça l'a bien et puis na pesi Santiago mbote place à Zali et après au Batikali mbote na bango peka comprendre donc nga ndé na zaboye na ba raison nga ya absence Zali de yanga moko na me pesa ba principe. OK. Ba principe nangai naza artiste engagé. Ça peut être ou pas. Hein? Ya gozala na mamba bongo mais sur le 6e sens nangai puis na makamna sala na bateau baza ba mentor na ba bi non na lo ba pe non nga moko. Vous comprenez? Donc c'est ça.
La raison, et puis la plus grande raison, c'est que je regrette beaucoup pourquoi Balingba comme sa musique est comme politisé. Ah ouais. Wengel Paris. Non. Et comme musique et tout, et comme politisé. Parce que tu bandiga na ngai te bomona ki wenge BCBG 4x4 tout terrain et sangana ki en stade. Et sangana ko so ba deux fois, mais bomona ga lempela. Zai pour la raison na quoi? Non. Bango moni mutu na mutu na ba réflexion na ye. Ba te bele ba banga ba koloba makambo. Mais ngana yebi ki ba raison ya lo ba ina wana jaka pour oboma moto. Comprendre? Ba boyaka yaka parce que boyi makambo Gisèle Mpela oyo na ngaza ina producteur. Mais ngana zo yebiso ngana zo penser. Lokola yo zaki na ye na yebiso ba te bele ba banga na bango loba. Mais tika ngana loba. Na lobi na yo ba raison zaki parce que ezaki makambo ya Denise Nyankero na Gisèle Mpela. Na lobi yango boye. Ozo comprendre? Ki bombanda ale Mpela côté na ndeko na ye. Ya côté ndeko no buro Mpela ndala nda imbongo. Ye buro Mpela na landa imbongo lelo yango ba pesa ye poste. D'ailleurs chose à poste ba poste ngo comme pe belé na kisasa wana. Comprendre? Donc sikoyo ngape idem na go se comparer vraiment na yete mais ngai na lobela na ta contre IDPS na linga bata IDPS tenga. C'est ko linga pe Marie-Paul T. Yoka. Ye pas dans IDPS. Yoka papa na bino ata zandoki. Ah OK. Papa na bino ata langwaka. Azara papa na yo. Banzela ndenga na rola manzela na yete. So père na biso zanganga na olingana ngata ngana wana sambela na ngai. Comprendre? So père na biso zanganga na olingana ngai te ko landa ye azapra papa na nga biologique abotinga. Na go wanga na yete. Comprendre? Mais na olanda na banzela na yete to mo banzela différent. Mais so zo sali kam na soutenir ye. Quel que soit quoi. Baboya na ya basa ngamo ko pena zo na ba principe na pongai ava baboya na bata IDPS c'est petona go beta te. Comprendre? Petana go beta te avant bango baboya. Si un album peut abeti au 12. Album ni. Marie-Paul na studio. Na yemba album be na Wengel Paris. Wana ka ndebo kamwe so na yemi na ngate sani. Bo album moko zaliwa album moto sala nini comme na ka débuter mususu nini. Album wa suka to sala abanzemo bele ona ya bien. Album woni zawana. Nesa album wana ba mise belozo mona ba obemba na ba yemba te to yemba ka ngai Charlie Chaplin na Bob ebele bazana ba yemba na ba honte ba kimaka na ba onkutu ba ebele bazana ba kimaka to yemba ka ndengo na partout bo fosa yemba poza yazaka grand chanteur animateur ozo comprendre grand chanteur animateur bizima bwaka to tikala moke biso to ba parmi batu oyo to défendra kombo ya Marie-Paul kombo ya Wengel Paris bandimi na pesi bino mbote place bozali bombo nango danger te nini te politiquement lelo balinga yemba te eza politique balobi ga yemba bata IDPS parce que producteur na muta IDPS ouais e bandika te pona Marie-Paul e bandaki pona boziana pas boziana au monde ozokoma ouais na bana on répéter déjà ouais mbamo veut bozer sur ya mbamo te vie bozer bisenga na ya sute mais ye vie wana via batu nga mona kanta vie na zesu mabe o ke vie batu rane bien donc vie wana par rapport à massa na nga mo pa big senga parce que so na tia ki teti na minute autant souti na sama bele tiko na so bisa comme na manga poison ouais batu wana ba motel ba na ba poison ba ta IDPS bon ba répétition na bino ma musique et ils ont pris la musique ba politisant tout le monde a Kabila awa na pouvoir nani afinga Kabila ta Kabila wana otina batu ba beta musique ya wote Kabila anoti na muto nde lokwa lobelanga mababe tate ano salon non ozomo bassesse ya régime et puis ozomo na keloko ko défite loko ba pesi na contre volonté ya peuple et oumela raté ozo comprendre donc ngai et uti na wana so bandimi bozo ko bandimi donc ngana bisaki tokutana na vie na roi soleil comprendre pour retirer la papa na ngai na ese papa te ngala lingite na simiso batouche baba ndo kanela yo kuto za no ba reconnaître la bango yo te yo muto nga ko parler ba jipa sika exacte eza nango te tala vie so ebisibino vérité na ko ya te non wana te na ngo vie wana za mamba vie yene mfa ebisibino vérité comprendre mais ngana yebi na vérité ke fa pese ni te ngana ye apona magambo ate nga yo tuninga magambo na ngai mukoro zo vie awa vie wana otika la vie na ngana apeti na ye
ti suka mokili na otika la petit na ye ba futilité no ayemba te bona boye rien à foutre parce que na yemba trop poso na yemba nga moko na mbongo bien AFC bar M23 pe ko betisa ngai PPRD pe ko betisa ngai mais ça na voix tem suma pe voix bon yo tana za na yemba osaka ngati bato ba tola biso ko na za na yo tana yemba monte mais ali no casse vraiment pongena pona etikala ba plate lele wani na yemba na lipeka banze mo lokona na yemba penake Nzambe kele bisaba tona mokili niwe boni asalinga boye na osambela kutu nkumu manda chante na pesi mbote place azali parce que ngana eto aso na problème te wana grand frère na nga ya quartier comprendre donc ba sala tout ba benga nkumu pe ya ocha mongongo pe uzala bien OK ba benga pe mfumu na baou savané de picho ayako chape voix babenga pata JDT nde babengi ya yuyu babenga bandeko nyoso baba riko kobula mbemba baya mais ngana kozana ngate ngana kozate ngai na mutema mabete o eza famille na ngai wengel pari ya de salinga bandimi basale ngai donc nde nazawana soki bakokende ba force ba pesa ye coup de force bakende la cosa a que le wanga aux atena wana bate te ngai nde na linga bata IDPS te très bien bata IDPS mbato betsa ngai na okende te très bien voilà le message est que Kofi Olomide les mythes to betana UNG Arena avant concert à ça qui mission à Papa Mopasula ça la mission à Saint-Marc Tabu ça qui mission à Dilondole na Laurent Tendance et ça qui m'a maquillé avant concert point de vue non parce que na juste ton soir noté nata qui monta bon concert à UNG Arena nataki yango pete na yo waika pona ba masa ngai na ni Rico Jenny na Sandra Kazadi basa oyebisa ngo na pas paroles basa oyebisa ngande bi selezino to yebisi vie pour ngana vie na ngai mo pa pour le seul vie to tika na tant que légende hier ba légende on a ba vie tout ba ke nyokalo a légende angolais légende angolais masa angolais oye ba te tina ebiti nyokalo angolais congolais ba nyokalo Vesa Mangwana, Papitex. M'souffle fona vérifier na ça sur recensement. Comprendre? Ba bangole batwa. Ipo muzombo, tu zangole? Non, ngana muzombo te. Tu zamtapi. Ngana zamba zamanteke na zape muta ya nini ya gbadolite. OK. Comprendre? Na zamwa mungala mbazamanteke mwa mundibu. OK. Comprendre? Donc ngaza congolais pena de ya sang. Comprendre? Veno Kofi quoi seni? Veno Kofi grand prêtre, azara grand prêtre. Pour vieux on a za de sel vieux. Oyo mogo, bazara yena vieux wera. Na pese ku vieux nga son excellence l'ambassadeur Weranson na pese mbote place azali. Comprendre? Pour concerner pe le 18 octobre. Et ozala? Oui. Bon, concerner ozala. Normalement nga peut-être pour lobela makambo nga makambo ya taliga ya mboka mais somme dans ça batu ba ça misana ba bien pour faut pesa ba un coup de pouce. Comprendre? Nga na féliciter ba parce que net une vie nation net Weranson. Vewera a pesa ba candidature rebelle. Ba viana ba na ba vision ba yebi mboka na bien pour ba tambolaka. Ba yo ka associer peuple. Bango baza intermédiaire ya petit peuple na ba autorité. Ouais. Vous comprenez? Donc ne ba mona population na passi bazala ke fo na banzembo ba yemba ngo. Et l'autre on est ko réclamer, on est ko blâmer bango balo ba rapé sur sa peuple. Balo ba su ba yemba sur sa mboka mais na banzembo ba yemba ngo. Ne devient ce ko Kofi Olomide. Ayemba nzembo moko boye. Kicha bokonjo bien ngo. Ayemba ngo ke mutu ba million mutu moko ba million za ngo pour sala ngo nini. Pourquoi pas okabula peuple? Ayemba ngo. Vous comprenez? Donc ba viona ngai d'après nga na motema na ngai na pesa bango na linga bango. Comprendre? Si tu viens tone na vie Kofi. Ba yemba banzembo mboka. Vous comprenez? Ba kanga bango po mona ko vie Kofi ba kangie po na likamwa salinete. Comprendre? Ba vie wera ba pesa ba postuler na ba député belé ba tia été mais azui. Populaire a bonga ke zo atende. Vous comprenez? Donc il y a contre volonté à peuple mais parce na za contre bango so comme kata ba kena okuta na batongo so bazo bomambo ba pesa mbote bani vous comprenez ba bazo blia na c'est pas bien comprendre
mais baza ba légende auto tika na bon na Congo surtout vieux na ngamo kwata gora man comprendre baba vieux mo faut respecter bango vous comprenez faut respecter bango musicalement parlant nazoloba en tant qu'artiste OK comprendre mais surtout continue ba fin fond na bango na bango monsieur talinga ite eza le ba pasteur na ba pasteur nyonso na mokili comprendre ngana ndima na pasteur zela ba pasteur combien na ndima nandimaka ba deux pasteurs baba musakoli ya nzambe ya solo eza pasteur moko apôtre Jean-Marie Runiga qui est le fondé du pouvoir de M23 comprendre le premier président de l'AFC de M23 onga babenga nga petit Runiga nazwa sobriquet na ye nazali diminutif na ye vous comprenez donc pasteur Liboso et puis ami balé GF Fongi faux pasteur donc wana yo faux pasteur mon opinion na yo est-ce que na boyo Liboso mon opinion na Liboso na boyo c'est là malembe mige mon opinion na yo faux pasteur opinion na yo lokuta na monoko opinion ça n'engage que toi ngai po na ngaza vrai pasteur faux pasteur quelle grâce vrai pasteur bon oh j'ai fait un peu ça en bon temps na donne ma vérité ni aloba voilà après ba pasteur tout batikali na mai na bwaki très bien donc sikoyo na passage na yo Célestine na émission osiriki non ndio ngoka te mission fona yo na yebo yo kana ngate mais akosela makambo mais soka yi pasteur so akosela makambo c'est makambo tolo ba na considérer on le donc makambo nani oyo oboso bino bono sala na zobozit oui na bisaka kokufa zobozit na yo to boso yo kufa te ngapi na libanga te mais na yebisaki makambo do sala ke tanga do dénoncer Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Tant que dénoncer ma maléfique, à fois qui m'a pas nzambe ya solo. Pendant que biso to ba nzambe ya solo, to lo ba vérité. Biso to ba Eli ya nzambe. Nga so toucher nga, o fini ngai. Ponga lo ba makambo za na défendre cause moza noble et juste. Wala bat Angola. Wala ba master na Angola. Bat ba belé partout. Wala partir Angola, to na Angola bat ba Angola ba Congolais, ba peuple na ngai. Benga bango. Tuna bozo boza kufa na niba expliquer. Yo ebite so akufana pasteur wana akufana maikarite non c'est longo misote non na yima ngambutu ndele akufa oyebi ngolo bango te pone na posa mais follow bango vena nga kufana ba wewe pona ni follow bango pona ni pona sabi no plaisir mais ngana yebisi ozobo yo za faux pasteur aza faux pasteur ngana yebisi parce que ayolo bambolo kutra ngana yebisi za opinion na mais ngana yebisi j'ai fonge vrai pasteur prompté vrai pasteur quelle grâce to retenir na passage non bon Kosilgate non au silgapone non silgate na choqué yo au choqué pour le faux pasteur t'es vrai pasteur pour la vrai pasteur GF Fongi asa vrai pasteur solo et puis na o monsieur sinani o ba faux pasteur net pasteur solo o za mukoko lio na komne o mutu na petio imbécile nani komne nani imbécile nani komne nani muta bukuse akota libana na Belgique bo aki Michel Jibe komne nani Bogis cet imbécile là ada pasteur te anga za pasteur ndaja lelo wana motiki ya pasteur te ada pasteur te tiki pasteur mais mutu ne bino na faux pasteur vrai pasteur le roi GF Fonge na lingaka e mingi GF Fonge mo biso to ba yanki to ba ya pasteur wa yanki wa o ba pasteur ba yanki ko fo yanki la ga pasteur quelle grâce vine mo mbalo kuta quelle grâce bon sikoyo bo retenir le otono loba vient na biso Koffi Olomide ba vie wera baza ba vie moko ba légende na musique na biso hein bon à part makamda ba musunga na yebite mais faut bon respecter ba on quand même ba wanga na ba ba comme ça ngai bon surtout qu'est-ce que moi liboso et là auto retenir que
tout le monde doit s'aligner. Tout le monde doit s'aligner derrière AFC Bar M23. Parce que c'est ça la liberté. Comprenez? Libye qui a Congo Zawana. Vous comprenez? Et j'invite tous les jeunes, j'invite les jeunes pour votre avenir. Boya, botika ko soutenir que non, mutamba, le rôle ça, ce qui gêne, bolongwa na ba futilité na ba émotion. Bolongwa, boya ko sala avenir na bino moko parce que mutuwa ba na fouté de ya 800 millions ce combien ba fouté so ba mbongo na ye, atonga banda ko na ye. Mutuwa na lobiso aye ko sala bino a décevoir bino. Et vous allez bonikani, bon même si sous avenir na bino. Donc c'est le moment boya ko adhérer, bo sala adhésion na AFC Bar M23. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bako Sabinote, oh non, voilà. Parce qu'il y a un Rwandais, mais voilà, Rwandais, bere ba Gisaro, ba Denis Nakero, bazana ba Rwandais. Donc les Kamba Rwandais, ils allaient susciter, ils allaient Kamaro libérer ce qu'on moka. Hymne national kuna que ça sort yo yebite na ebisa à votre information comme nanga yaka kaka to lembi nzala na okata kura. Kure komo kata na tina aéroport. Lobi so kata na. Lobi ya zaili kolote me kata na lobi. Merci de m'avoir dans la pesi ba révolutionnaire na monde na pesi bino mbote place bozali boya motema kimia to telemaki bisika mote bolandi maloba président nga uto loba to telemaki te tozo continuer batoto ya Katanga tozo ya ko libérer bino batoto ya Kisangani batoto ya Uvira batoto ya Walikale bomoni ba soda ba bimi ba commando ya solo baye tozo koma donc vraiment et l'autre lobake Nana mingi rolobate na pesi présélecté Timbote de l'AFC Bar M23 GG na pesi ya poli na pesi mbote ya poli kamanda et bongo mwasi na ye idolo ida na pesi mbote place ozali et puis makambo ya Wengel Paris na ngai na obeta te bako sabiote na ozala te na obeta na ngate na obeta te mais ba oba na besoin ba notala Marie Paul bokende so bomone lo malonga c'est bien. Merci. Après Simbo te poto aussi ça na John Konde de grâce monté Mayama. AFC Bar M23 viva. Papa. AFC Bar M23 viva. Na pe Simbo te na John Konde de grâce monté Mayama maman Annie Konde et puis na pe Simbo te na mère na biso Brigitte Wabi. Depuis Simbo Tebele, la patronne maître DSP général na Simbo Tebele. Attends, AFC Bar M23. AFC Bar M23, viva! Ensemble, merci. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto, ne yebite. Yaka, tokisina metro, chateau, ngutia, daka yau. Daka yau, awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque fois une métro. Ils sont à numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. À Mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, un produit spécial, un produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé ba maman ba zo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga Awa Toza Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman ba nduka ba maman o ba na besoin au sala taille pour na kokita mabumu ba maman o ba na besoin ya ko sala ma forme kalinga na tolo munene alingi azala na sima munene ba ange munene bipende munene maman Nicole Malonga Awa Toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non, je m'en ai. Oh là là, et là où est venu mabala. Et ça pour nous balle. Grandissement, ça grandit. Dimanche, on est sur mon époque. Tu n'es pas pasuka. Nakotela nakobonisa. Et je traité tellement. Vraiment, ngambo naza victime na meki yango. Oh, il va se donner na.
Devilesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.